so to considérer ce qui pasteur moko aleki na TV et zo ko azo ko engager ba pasteur nyonso alors que no kala to ko kufa so bokomo bimisa même na ba kiso azana kisi nganzamba lobaki mais la télévision na ebité nzamba ça ne sert à rien yaya. Nous venons à la télé non pas pour nous faire biloko wana. Nous venons à la télé pour prêcher Jésus, pour proclamer Jésus. Ce que dans la situation, il y a contradiction, na frère, na sœur, na yo. Moi, je préfère et les cas na coulisses, lukande konayo, selon na yo. Ce qui a passé on zelate, azana ba proche collaborateur, selon na bango. Et ça m'a même batomo ki le linge sale, c'est lave en famille. En famille. Et ça m'a même batomo ki le linge sale, c'est lave en famille. En famille. Ce qui mutu ana akufi, okoboko lele bana te, zalata na mawa. Parce que mabe oyazo sala tamsu yope au sala kango pe, tamsu sope au sala ngo à 100% TM soit à 50% pour les sumu pe ya mukene ya munene ezala nango te. Mabe oyazo sala tamsu yope au sala kango pe, tamsu sope au sala ngo à 100% TM soit à 50% pour les sumu pe ya mukene ya munene ezala nango te. Secret ezali yoka nzambe au lieu ya yoka ka batu. So les conseils ya bien à adopter parce que ils en conformité na maloba lanza. Mais ceux qui nzamba yebisio non. Ata so batwa gangi oui, yo fana na non wana. C'est maman lo avec c'est bino bozala na ho. Batu musu baganga maman lo eso ko yoka pa so kola lo bino. Mais eza facile pour oyo ka mungonga nzambi papa ya batu oyo. Eza facilité. Mais il faut comprendre et loko nini oyo ozo sala. Il faut comprendre oluka ko déceler voya nzambe na kati ya voya bato ebele. Nzambe no bolo ça déjà nzambe. Les lotos zo mona moi rankinoke ezo kota entre bino basala nzambe to kokola parce que maman lo aza déjà basala nzambe to zo mona moi rankino eza na ngamba musique eza na ngamba basala nzambe. Maman lo attaque mosali ya nzambe kokolo bani te rancune déjà kombona ekotanga mate na kati ya basala ya nzambe. Mona baba ole kala ba TV moi oyo azoloba na oyo azotsa OK kala to kokufa kala to sabe ngande nzamba lobi eza soni ya Judith. Ce qui vraiment bandeko moko to mosusu bazolandanga na kosenga na bango na kosenga eloko wana esalama te eza soni makasi. Eza soni parce que ce nga na leki na TV et à lokola ba chantre nyonso boyebi ba leki na TV. Soki ngai na zane sengo et à lokola ba chantre nyonso bino boyebi ba zane sengo. Soki nga na mawa et à lokola ba chantre nyonso boyebi ba zane mawa. Et ça makambu même batomo ki le linge sale, c'est lave en famille. En famille. Et ça makambu même batomo ki le linge sale, c'est lave en famille. En famille. Mabe oyazo sala tamsu yope au sala kango pe, tamsu sope au sala ngo à 100% TM soit à 50% pour les sumu pe ya mukene ya munene ezala nango te. Mabe oyazo sala tamsu yope au sala kango pe, tamsu sope au sala ngo à 100% TM soit à 50% pour les sumu pe ya mukene ya munene ezala nango te. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est-à-dire que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzamba linazo api bambo na ngapie ya ona préféré na sala ngafio Toyebiki. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt.
Bandeko balandi ya nouvelle tendance na tondi bino botondi ya koyebete boza ebele liposa batando ike na bino pona kolanda émission na bino vérité ou réalité et pas wapi tolengela yango pona bino awa na nouvelle tendance pona kosala bino te bozala na esengo bozala na climat ya malamu lelo tokoyamba pona bino moko ya balanga nzembo ya munene ya République démocratique du Congo oyo biso nyonso toyebi na kombo ya Mama Laure Mbongo Lembe. Mama Laure Mbongo Lembe bazalaka mibale. Mama Laure na sœur Marie Misambo, sœur Marie Misambo se atika biso. Lelo Mama Laure atikala ye moko lokolo icône ya musique chrétienne awa na République démocratique du Congo. Ndena tina wana tokobeta na ma solo oyo etali basala nzambo oyo etali surtout album na ye. Mbote ma sœur Judith. Mama Laure mikolo ebele to monde en dessous toyoki Mama Laure te. Pourquoi? Ngai to monde ka lelo mi mikolo ebele to ka isu Mama Laure te. Tozali kobongisa mosala grâce à Dieu lelo tokutani. Merci beaucoup. Mama Laure to moni album ebimi Ma robe de gloire. Pourquoi Mama Laure a poni kaka Ma robe de gloire? Le quoi tozokota directement na lisolo ya Ma robe de gloire nalingi napesa nzambe merci et pe kopesa merci na balandi nyonso ya Baraka TV nzambe apambola bino nzambe apambola honorable Serge Kaembe nzambe apambola balandi na biso nyonso pour la gloire de Dieu. Na comprendre siko pourquoi otuna yenga question ya liboso donc obana olingo tunanga pona nini silence oyo nyonso tozwaki ne réponse nanga eza que par rapport à la préparatif et musala, il nous a fallu temps la présence en Nzambe et temps la préparation artistique pour que musala et la malamu de bozoyo kawana sikoyo ma robe de gloire parce que c'est un message que le Seigneur a donné à son peuple et parce que simplement alingaki alongola mutu moko d'un état à un autre et état yango oyalinga longola mutu eza état ya humiliation pour amimaye na état ya nkembo même boyoka na kati ya banzembo nyonso ezala ma robe de gloire yango moko tina banzembo mususu eza toujours na tendance ya kopesa mutu force espoir courage ya koyebisa mutu avance ne soit plus esclave ya passé na yo parce que obabotola ki olobise ke nzamba permetaki te kezala ya yo lelo eloko asike ko salama donc juste nzamba lingaki amema mutu na ko croire que une histoire nouvelle et ko banda une page nouvelle et ko s'ouvrir. Maman Laure, album, ils ont combien de titres la kati? Oui, album Ma robe de gloire, ils ont comporté bongo 12 titres la kati nango, ils ont contenu 12 titres. Oui. Tous un titre loko la Ma robe de gloire yango moko, El Shaddai, Mimonisa, Namona Nkembo, Asali Lisusu, dans un titre loko la Pèlerin, Yeshua, tous un titre loko la Kombo na Yesu, tous un titre loko la Natangi Pesanga Makasi, tous un titre mususu loko la Obongi na Nkembo, tous un titre mususu je crois que sur une abossanité 12 et quoi qui 10 hein. Tous on a 10 hein. Bon voilà, je crois que na nini na ba support bandeko bomona 12 titres nyonso oiza na katiwana et les 2 titres na yebate sur na tangité je pense que so e matinga na motema na ozanga te ko yebisa. Maman Laure, est-ce que ba clip déjà ou bien ba clip na lo bandité aux autres tournant awa to di banda mboka? Ba clip tozo tourner awa banda to bandi carrière non to tourner clip li banda mboka te parce que nous avons permis de noter que et ça la mandé ngwana to travailler mingi kana ba réalisateur ya kati awa ya biso par la grâce de Dieu depuis to bandi tina tezana tina nyonso tozo tourner na lukaka awa komela ki biso na nzembo moko seulement to tourner na libanda ezala ki bongo na album oyo ya oyo ko précédé Oracle de l'Éternel ils ont un titre moko oyo to tourner ki yango na libanda normalement ils ont 2 titres mais oyo to bimisaki ils ont kaka moko et na un titre oyo Oracle de l'Éternel yango le to tourner ki na États-Unis et puis voilà et puis na titre mususu pe to tourner ki na États-Unis eza nazana posa ya kosalela yo talatina
Talatina peut te tourner en Libanda. Donc, il y a 3 titres pour tourner en Libanda, mais 2 titres seulement. Des Tobinisaki, Yango, mais Moko, Jéhovah, tu as qui tourner en Awa. Avant de côté, nous avons le 17. Maman Lombongo, tout le bac aux amours. Atabino, baloté, que peut-être que maman Laure a amours. Mais ce que maman Laure a mon na TV, pourquoi maman Laure a mon na TV, pourquoi maman Laure a mon na TV. Alors que elogoni maman Laure a koloba na bato batuna kike, pourquoi maman Laure a mon na TV avant dakanga pour na bato tu que banda matanga sœur Marie et les cas maman Laure mo comme si aza vraiment sur na kati ya musique tendenga maman Laure azala. Moussa Nabiso esengaka beaucoup de discipline. Moussa Nabiso esengaka discipline ebele. Comme mis album et ça la kakate Judith Olalo l'amour que mis album non. À moins que aux ana grâce ou ana peut-être provision financière et zanango disponible yango pété et zalaka neti acquis pour na mis album non. Tu dois être inspiré. Ceux qui aux yeux inspiration et un moment qu'il faut les amis balé. Si vous avez l'inspiration de Mami Balé, il faut que les amis ça tout. Voilà. 2 ans, 3 ans, oh, et ça dit 5 ans parce que tu peux avoir une opportunité pour savourer Oracle. Si les Oracle, ils vont continuer au bêta. Jéhovah, Lokito, il est vivant, amour incomparable. Nyonso est dans la katikuna. Nyonso, ils ont savouré, ils ont continué à consommer. Alors pourquoi tu as la pressé au bimis album? Et puis, quand on est à la télévision, il faut zana makambo, il faut loba. On est à la télévision, tu peux aller avec longi na yo. Net ici qu'on a makambo loba, yango na ye. Parce que ce makambo loba zate. Je sais pas, oya loba nini. Faut zana makambo loba. Et puis tout ça musala oya sacré, Judith. Tout ça musala ya nzambe. Tout ça musala mutute. Tout ça musala nzambe. Donc, nous avons la motivation. Motivation dans les alaka ya koleka na TV pour na koloba pour na yesu pour na kotea pour na. Alors, il faut nous assurer que en tout cas na oleka boye. Nous avons vraiment ananga et puis accepter que ça la mande ngwana. Sinon na oleka nanga parce que nous avons besoin na monana non. Maintenance ezaka nzambe. Oh, remarquez que je n'étais pas présente à la télé, mais naba production, naba prestation, nazaki naba libanda mboka, nazaki naba province, nazaki naba voyage, nazaki naba misala, donc on naba église, nazaki au moins naba panneau, ba nini ezaki parce que quand je dois passer à la télé, il faut na yeba ilo oni nazo ya la télévision. Na ole kateka pona ya olaxi longi nanga non. Bato bazo landa biso, bazana besoin longi nanga te, bazana besoin de ya oyo bimaka na kati na biso. Alors soki nazana ngote heure wana. So na moni que oyo nazo lingana ke no sala. Ezala ngo pena ya ngote en soi, ezala parce que nazana besoin kana monana. Non, ça ne sert à rien. Omoni ça ne sert à rien. Donc raison pour laquelle ezakana ba temps oyo sengaka au vandi au yoki nzambe encaissé parce que mon temps otoza ezata obimisa tozo bimisa même Yesu ayebi notion ya obimisa na kokotisa au moins na moment moko a disparaître na kati ya bato ba miracle atiki bango nano. Mais pourtant ayebi que bato bazana besoin de miracle mais il faut que nous se ressourcer à matina nous na ngomba akena nous ko luka tata na ye akena nous ko belela tata na ye. C'est comme ça. Tant autoza et tant autozo bimi il y a on sait qui fait que et ça là so ni toi la misala bo tout ça en même temps na ba jeûne et prière parce que il faut et loko nazolo ba emema un plus na ba vie à bato donc to bimisaka et ça na temps moko faut que nous côté ça pour aux analyses et loko au ça sinon bile lobby et on donne que ce qu'on a ce que aux alangote au ça té so za ngote au donc et ça temps autoza pour toujours se ressourcer davantage pour te recevoir et mais nzembo et onction ko accompagner nzembo wana parce que nzembo ils ont suffire té mélodie ont suffire té mais les effets ko za la produit na ba vie à travers cette chanson à travers cet album il y a un des arts plus important. Maman Lombo nana tuna secret ni maman Laure azala nango banda ko bimisa baloyembo ti lelo ozomona ezobeta kaka likolo ya ngomba
toye na marobe et ça pas même kutu ba moi mais ozo kake ezo beta mato monyo pi ba vie ezo mataka na YouTube secret maman Laure ezalaka nini na kati ya ba jeune belé o ba bimi lelo baza koyema mais maman Laure na kati azaka super c'est comme maman Laure ezalaka nini toyemba passage moko na nzembo na biso ya tina teza na tina komikitisa na loboko na ye eza sekele ya botombwami. Judith autre ko poser une question mo à maman Laure ozo ko mona na te ils parmi bas secret. Il faut se ressourcer. Il faut se ressourcer parce que au moins ils sont aux alikama lobate à un moment donné au comme au salamak au comme l'équipe na télévision bien au comme au sala na plus dans les réseaux sociaux. Ola qui s'allait sur Elogi tout ça au moins que ça ne sert à rien. Le peuple déjà n'a pas besoin de ça. Nalobaka l'année passée les gens ne me connaissaient pas. Si les gens peuvent me connaître aujourd'hui, c'est à cause de cette œuvre, à cause de l'œuvre de Dieu. Alors je ne joue pas na musala o, je ne blague pas na musala o, parce que voilà, so il y a un moment où on est na scène, donc nazana makamba o sala, nazana makamba o loba, donc c'est un peu ça. Alors secret eza ko s'humilier na même puissance de Dieu. Soka lobi vanda nzambe na biso za kape nzambe ya cache-toi, il y a le cache-toi de Dieu. Même les serviteurs na yo batambol na kati ya Bible, c'est pas tout le jour ne ba paraîtra ka. Et ça n'a temps il y a secret dans Nzambe, c'est très important. Ce que tu reçois dans le coulisses, il y a un monde qui ça dans public. Ce qui dans coulisses tu n'es pas fort. Dans public aux alana makasité. Il faut au côté à tout moment même dans les missions na yo. Tu veux une certaine force dans les missions, une certaine force dans baloyembo na yo. Côté na kati ya cache-toi ya Nzambe. C'est-à-dire ce n'est pas parce que maman Laure ayembi kaka abinindo moni ba vu wana ezo mata na YouTube. Non. Et ça parce que les gens se retrouvent. Les gens se et la mada koko lata na kati ya clip wana ena batu balati yango ya koleka. Tant musu pesa na ngati mna somba ki yango. Omoni tant musu pesa na mutu apambola kiyo. Donc batu bazana besoin na ngote. Les gens ont plus besoin. Il y a eloko nzembo ko apporter na ba vie na bango. Alors, c'est ça le plus grand secret. Koyoka nzambe. Kozalaka te so nzambe ayebiso eloko te yo moko yo comme fabriquer. Le Seigneur m'a dit ceci, cela mais ezo zala na effet na ba vie ya batu non. C'est là sûr que ceux qui nous ont destiné qui message na pour deux personnes wana au côté bango lola, 2 personnes wana ba pambwama, 2 personnes wana ba koloba amen, 2 personnes wana ba koyoka posa batika lisumu pe ba landa nzambe, 2 personnes wana ba koyoka posa ya koboya komiboma pour ba vivre les sous ba ko goût ko vivre. Donc c'est un peu ça le secret. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Autant convenable, il vous élève. Il y a des gens qui font des choses par pression. Dans la société oyo, tokozora kaka pression parce que nous sommes des figures publiques. Bato ba oyebisa yo oumeli osili azo kokaso te même temps to sala album ya kala kutu to wana to bandika tina te za na tina kaka bimi bakomo déjà ba no yebisa to tala le deuxième album oyemba nini oyemba nini en tout cas on est comme qui même na boye muta oyebisa kaka un album moko ezala ranka ndengona non ezala kaka bato basala kaka pression. Mais si tu n'es pas sûr que ça la makamu par pression, c'est ça aussi un secret. Ne fais pas des choses par pression. Que parce que batbazo ça la pression, batbazo loba. Ce qui moutou a ignoré peut-être musala onzamazo sanakati na. Quand il te verra na scène et que au communiquer vie, a changer na maloba. A changer les langues. Non, a changer les langages parce que tu as battu. Tu as battu. Mutu azo salo pression. Yé pas na bat basta yake pression. Mutu azo fingo. Yé pas na bat ba finga ke. Mutu azo cholo. Yé pas na bat ba chola. Donc c'est comme ça dans la vie. Alors secret zali yo kanzambe. Au lieu yo kaka batu. So les conseils ya bien. Ou adopter parce que ils sont en conformité dans malobalanza. Mais ceux qui nous ont yebisio non,
ata so bato bagangi oui yo vana na non wana est-ce maman lo avec si so bino bozala nango bato nyonso baganga maman lo est-ce que koyoka pe so kola lobino mais eza facile pour oyoka mungonga nzambe papa ya bato oyo ezaka facilité mais il faut comprendre eloko nini oyo ozo sala. Il faut comprendre ko déceler voix nzambe na kati ya voix ya bato ebele parce que adage le bara que la voix du peuple c'est la voix de Dieu eza lokuta voix nzambe eza voix nzambe voix nzambe koko kokana na voix ya peuple comme pe koko kokana pe na voix ya peuple te. Il faut comprendre na kati nango certes bato bazo loba côté sikoy pa mutabenga kiyo yo lobi nini côté sikoy pa nzambe oya benga kiyo. Seigneur, tout le monde a dit ça. Est-ce qu'ils ont conforme à penser na yo pour nanga? Tout le monde a dit ceci. Est-ce qu'ils ont conforme à penser à nzambe? Tout naka. Attends ce que muta alobi te yo kota na tout nzambe. Est-ce que ndeba to so te est-ce qu'ils ont pensé na yo? So nzambe alobi oui au mona et ou mena na ngote. Attention, il s'agit de nzambe na faka mettre à temps et à circonstance. Et où mais en côté au monde que ti batoya ko rejoindre nzambe parce que nzambe za mukolo ba beta kana etembete. Aza songa mbeli so oyoki na nzembo ya kombo na Yesu lobi songa mbeli ba beta ke gogote okozoka okobuka na okobeba donc yango wana malamu ezalaka koyoka nzambe ata soki bato nyonso balobi yo zonga nano tuna nzambe siko yo lobi nini. C'est important pour l'homme ça. C'est secret maman là yango na do tabatu bagangi yatala o batu ba lo bate ni mo ko lo ba kolanda te o ya ko beba o ya apodo yoka oyo akila molo na wala na nzembo eumela. Oui maman eumela c'est ko eumela kasi ngai na otika yote. Eza mo ka banzembo ngala linga pe na mo ka banzembo na sambela ata zo eumela mais amen, même si la promesse tarde. Oui. Merci maman. Maman là tozo ko banayo, tozo kende pena na moi souka déjà. Maman là est-ce que maman là ndenga zabu ndenga koli déjà na musique. Azana eloko moko abongisa ka pona bayi. Bazoya na sima. Azana eloko moko asala ka po na ba o ba ko ya pe sima maman là baye ba ke zalaka na maman oya ningisa ka pe mokili na ngonga na ye ke biso to ye to kuti ba œuvre na ye to kuti misel. C'est maman là mbonga zakata na idée wana. Idéon est Zamakase, d'ailleurs, c'est Zamakambo tout ça là déjà. Le long Kokoloba, dans toute humilité, que leur mbongo, c'est toute une école. C'est toute une école Oyo, Batwazo Kota, Bazolanda Lokolo. Le leur mbongo, loko la personne physique, à cause de la Nebomona Moko, mais Baza est belé à travers le monde. Oh, bazo bima du jour au jour bazo botama parce que neti la mano di dio ezaka pépinière. Lelo la mano di dio ezana bana oyo ba monani soki to kolo ba ke ba monani kaka lokola peut-être maman lorté mais ba monani. La mano di dio e bimisi bana ebele alors ebele mais en dehors nango ba tona ba projet mususu ya ko sala école moko oyo ko aider et ko aider ba jeunes et ko aider jeunesse atana moi conseil à mukie comment est-ce que mutako ko se maintenir spirituellement et physiquement na kati ya musala oyo surtout pour na ko aider mboka na biso ba jeunes o bazoya na musala nzambe baza na constance avec le Seigneur baza la constance na kati ya musala na bango mais ce sont des choses que nous faisons déjà parce que il y en a ba jeunes au ba fréquenter biso ba koto ya kabiso o tozo ka temps ya ko fanda o tozo ko encadrer chaque mardi soko ye na banali ya numéro 10 au kuta à part ba o ba yaka pona intercession la mano di Dio il y a des jeunes au bazoya na cadre ya musique au bazoya koyoka conseil ata ya mukie ezo te eza église te. Et ça par contre, bon, na quatre on a église à pasteur Benin Tsuka, ainsi dit l'Éternel. Mais comme pasteur Benin Tsuka a dirigé intercession la mano di Dio, donc intercession la mano di Dio et sangana kona to benga ngo mardi solution. Tous ala kana une fois na semaine chaque mardi de 10h à 14h. Et tous ala kana temps ya ko sambela. Tous ala kana temps ya ko yamba ba to ba kroya kana musique na biso na ministère na biso na nzela ya musique. Ba yaka wana chaque mardi Tozoaka temps, yako aider bango, va se prendre en charge la prière.
Et puis comme toujours travailler na basali ya Nzambe baza wana lokola vraiment secours ya makasi pona ko encadrer ba amwana et ko orienter bango na ba église o toza convaincu que bazo te ya Yesu lokola mokonzi mobikisi et biso tozwa attend ya koyambisa bango Yesu pona ko orienter bango. Et comme le pasteur Béni aussi est là, bato bazana zinga ya secteur nae baya kawana. Donc il y a deux âmes que Mardi Solution a gagné, lelo bazo se retrouver na église ya pasteur Béni pe na ba église mususu lokola ba église ya ba église sœur oyo baza pe toyebani toyebi que baza vraiment ko ça ela nzambe. Voilà. Et na kati ya Mardi Solution, il y a des jeunes au bayaka baza ba chanteur, baza ba instrumentiste, baza na besoin de conseils, baza na besoin d'orientation, et nzambe vraiment aza osali sabango. Et tout ça est parce que la mano didio aboti bana lelo oyo tozolanda grâce infinie ya sœur Ernestine Mboma za na Suisse. Eza mbuma ya la mano didio. Baza ebele lelo so na la Sandra Mboui a commis maman. Non, c'est une sœur oyo na lobaka to subi loko vraiment to côté ici il y avait de retraite et de retraite to bonne ko soumettre moi siwana et les leur commis maman les leur commis chanteur ya mokili momba ya batu ebele. Donc ça nous fait du bien baza ebele alors ebele oyo bazolanda lokolo wana pe baza fierté pour na biso. Merci beaucoup maman là. Maman là, est-ce que le soki olali olamuki ovandi boy maman là après ko za idée avec non ndenge na potiera déjà na kati baloye mutu munda doka ka ba vexer malheureusement ozo sambela bato bazo bika mutu azo kaloye mbona azo bika malonga c'est lelo pour ko za idée ya ko créer pe église malheureusement comme maman pasteur tozo mona malheureusement akomi ko kamba église mbato komi pe ko ya ko sambela c'est ko créer église. En tout cas église je pense pas qu'il va créer à Kango et ça il faut zo appel. Ce qui nous appelle à Nzambe, c'est autre chose parce que il y a ce qu'on appelle une vision, on appelle son provision. Mais il y a en tout cas dans le parce que la population est là déjà. Non, l'église est posée dans la population. Mais l'église pour aux appel. Et puis appel en foyer est-ce que ça pour au tonga au bâtir au ça il nzambe autrement parce que nous tous ça musala boy et ya Judith tous ça il a déjà nzambe na musique et puis musique na biso et comme la musique tant sous 4 murs il y a église et ça insuffisant pour et contenir message wana. Donc message de nzambe au pesa biso et elle quoi déjà pastoral d'une autre façon et ça na ba âme autozo ko encadrer de près ou de loin nanzela nzemboka est déjà pastoral. Donc il y a un autre mutu et il que faut ça l'église au sali 4 murs pour faire na kati non. Déjà quand nous recevons déjà mardi tu es baraba tu es belé au bazoya mais le quoi dans la ministère et autorité nous travaillons avec les hommes de Dieu dans la ministère ba ministre et autorité ba pasteur au bazoko bango ba yebindeni makamango et salamaka. Mais déjà tout ça il nzambe nous gagnons des âmes parce que na ba concert na biso to bengara toujours ba sala nzambe ba ba yaki le 25 ba monaki to bengara toujours ba sala nzambe ba ye les gens viennent au Seigneur, tout ça la appelle au salut dans chaque concert. Nous distribuons de papier. On attend mardi. Et ça déjà filé mon bateau bois qui to gagné ba âme et puis to TikTok ceux qui sont bon côté. To orienté bango dans l'église mais to so encadré bango le sous na mardi solution. Il y a des gens yo moko so na yo ka ke sengo na binzambe au moins au kanisanga atapona amour et bon aussi ko ba obaza monde entier. Donc on le sert déjà et puis na cadre ya mardi solution tous avons ba activité ba retraite et prière to organisaga to kena emsu na montagne to ozo aider déjà mutu azwa ba temps ya intimité na nzambe et ça déjà service ya nzambe to na ba temps ya évangélisation o to kenaka côté ya sango malamu na nzela ya masse to mégaphone na biso to na biso na église mais la mano de Dieu et initia ka ba action oyo ezo permettre na ba ambaza la gagner oyo longa te déjà musala nzambe to ba sala nzambe to ba sala nzambe naza consacré te pour na ministère et autorité mais naza déjà ko sala nzambe. Maman lo mo lo kwa musala nzambe no le poser déjà nzambe les lots zo mona moi rancune muke
ezokota entre bino basala nzambe tokokola parce que mama lor aza déjà mosala nzambe tozomona mwaka nkini eza na ngambo ya miziki eza na ngambo ya basala nzambe mama lor atanke mosali ya nzambe okokoloba nini mpona te rancune déjà kombona ekotangama te na kati ya basali ya nzambe mona baba olekana ba TV mwa oyo azoloba na oyo azobisa okay kala tokokufa kala tokosaba ngande nzambe alobi eza soni ya Judith soki vraiment bandeko moko to mosusu bazolanda nga na kosenga na bango na kosenga eloko wana esalamaka te eza soni makasi eza soni parce que soki nga naleki na TV eza lokola bachantre nyonso boyebi baleki na TV soki ngai naza na esengo eza lokola bachantre nyonso bino boyebi baza na esengo soki ngai naa na mawa eza lokola bachantre nyonso boyebi baza na mawa soki tokonsidera soki pasteur moko aleki na TV ezoloko azokoengage bapasteur nyonso alobiki nokala tokokufa bakomobimisa meme na bakisi aza na kisi nga nzambe alobaki mais na télévision nayebi te nzambe alengaka ça ne sert à rien yaya nous venons à la télé non pas pour nous faire biloko wana. Nous venons à la télé pour prêcher Jésus, pour proclamer Jésus. Ce que dans la situation il y a contradiction na frère na yo na sœur na yo. Moi je préfère les na coulisses, lukande konayo. Solo na ye ce qui a pesi onzela te azana ba proche collaborateur solo na bango parce que David azalaki na roi o azalaki ko nyokola ye lokola Saoul. David azalaki mal aimé na Saoul. David azalaki proie à déchirer pour na Saoul. A luka qui est na modèle nyonso. Mais Bible zotal sabiso que mukolo oyo David azwaka occasion ya ko boma Saoul aboma qui était. Aboma qui était. Apesa ki même pas nzela na loboko na ye et salama be na mokonzi parce que alobi que yé aza waya nzambe ngai atambola soki ndenge ni to ndenge nini moi je suis pas là ce qui fait que Judith mutu nyonso oya tuna nga question concernant atana yebi que mutu ana sala ki nga boy azongisa ki boy eza makambo oyo même bato mokili balobaka le linge sale c'est lave en famille soki mutu ana akufi okoboko lele bana te zalata na mawa parce que mabe oyazo sala tamsu yope osala kango pe tamsu sope osala ngo à 100% TM soit à 50% pour les sumu pe ya mukene ya munene ezala nango te. Tous nous marchons derrière la compassion de Dieu. Makambo oya pasi makambo ba contradiction ba gera kango na TVT. Il y a des faibles, il y a des âmes. Parce que même Moutozo Monake, Azana Kati a péché. Ce qui message n'a moko et gagna qui âme moko. Âme azalaka précieuse devant le Seigneur. Ce qui y na TV pour finir Mouto, na yeba que ozuba amo ya gagna qui. Bato ba yebi na ba makamboana te. Ba o ya te ki lo a serva qui na royaume lokola escalier. Yo ye olobi mabe na TV. Yeba que ba amo ya gagna ki wana yo yesko sala musala ya ko bimisa bango na volonté ya Nzambe tango yo bimisi bango yeba que oko payer pour na parce que Nzambe a jugé biso te à cause de ce qu'on nous a fait. Non, le Seigneur intervient dans nos vies à cause de la façon dont nous réagissons. Quand que Nzambe ya ko tali kamna po ba fingi oka non. Mais le Seigneur viendra intervenir dans la situation à cause de ta réaction vis-à-vis de la situation basalio. Ce qui va te basalio mabe, yo se venger. Yeba que il y a plus de place pour la vengeance de Dieu dans la vie na yo. Sinon comprendre maman alors bien c'est que quand bato sala biso mabe, biso to vanda ka kimia, to zo isaka malamu. Pour nous gagner confiance, il faut y avoir une position où ils permettre Nzambe à côté de l'Ikamna. Nzambe à côté de Makamba Batubi côté lati. Nzambe à côté de l'Ikamba Moutou par rapport à y réagir. Nzambe a la justice pour basalio kamabe non. Mais Nzambe a la justice parce que yo réagir na ba norme par rapport ya mabe au basalio. Yo so ki ba fingi yo po fingi po yo poza na munoko non. Mon konza ma personne eza pozo ngisate yo basalo mabe yo oyepe ko se venger bon si ko place à vengeance ya Nzambe alobi à moi la vengeance à moi la rétribution Nzamba pesio mabolongo c'est que tu ne peux pas recevoir debout tu peux les recevoir à genoux au lieu au banda ko obi ngape na munoko na le kanani te
pensez nanu ke ye akota li felo mais yo siko okota peut-être sous plus que li felo je sais pas ce que ezalaka parce que oye ko bimisa ba am oya gagnaki et na bateau yo ba salama pour azana escalier na suka nzambe yemoka lobi na lobana bango que je ne vous ai jamais connu mais isa yote muto loba que je vous ai jamais connu pour yo poser makam na o il faut bundana ngo funa bundana nuna le mois funa bundana nuna ba péché o eza na kati nanga ou peut-être nazo ko otika te funa bundana ngo bundana nu pena yo moko bundana pena munoko na yo bundana nuna ba caractère na yo ya ko dénoncer kaka batu na télévision bundana nuna yo moko au lieu banda ko bundana mutaba parce que on o bundisa ba am o nzambe o mutuana na nzela na ye soki aza na escalier nzamba gagnaki nzamba se servira na n'importe qui même na mutali boma pour a gagner ba âme siko yo na tevelobi bo landa ye te aza mutali boma o te bango ye mutali boma na nzambe asalelier pour ba âme bazala gagner siko yo musani ozo sala musala ozo sala esa nini ezo batuana e bimisa bango ezongisa bango lisusu parce que tant yo mutona lobi nga pe na bikaki na prédication pasteur tel ce qu'on dit ba ko bisanga boye tom sou pona ye fanatisme na ekaka envers pasteur wana nzambe a utilisé ki tom sou beauté ya pasteur wana pour fiona atalaye tant atalié abi pasteur a kitoko boya ote nga pe na landa Yesu nzamba tali na ete babuzo banaye osoki nini nzamba monika yende aozala juger yende aosamba yende aokota li felo mais nzambe loko atiaka na mokili a utiliser beauté na loko l'escalier alors yo siko ye na TV bani koloba pasteur wana ndoki boye mona mwasa na ali kutu ko talote atali yo kapotanga ekomba pasteur wana tango atala lobi soka ndi pasteur ngaza na eboy na kenanga na continue na nga banzela na nga na bimisi yete yena kindumba na aozala juger ye moko mais yo ba âme ya nzambe oyo bimisi yo yakaka te ya sango malamu yaka lokola compléter oyo eza na sœur moko to encadraka sœur wana a comment ko prier à partir ya église moko pasteur wana vraiment marche na eza kitoko te biso to yebaki mais sœur on attend comme koya ko fréquenter mardi solution to yebaki place à Sambela oyebelo oni to comme ko to tikala ko beteli sur la pasteur na été to tikala ko loba na été que pasteur wana parce que ye azaki na katia mabebele mais a comme ko fréquenter église wana parce que bon na ba circonstances ça là qui pasteur wana muta gagner qui est en Christ alors biso to koya yebisa sœur wana te que pasteur wana banga nzambe te obimise to comme ko yebisa andingi vumo na Yesu boye ça va to yebi déjà que kuna place akenda ya mabe ata pasteur ana tambola bien te et ko ça que to comme ko benda après tango toujours la kisi ko nzambe toujours la kisi makamwa nzambe toujours la kisi makamwa nzambe toujours la sœur wana aya ko confesser makambo ya bandaki ko vivre na église wana malgré que ya bandaki ko linga mais amoni que c'est différent na message obso memelier na o abane ko yoka kuna et puis légèreté abane ko vivre nango malgré ayaki une église abi na kena une église na penser que na ko sala nzambe mais na kuti légèreté na comme nanga ko na camarade kuti ya pasteur tout ça mais tant on a yé awa pasteur nanga loba nanga le côté par rapport mibini bozo solo nanga bozo condamner ba œuvre mais bozo condamner ngate bo lakisanga bolingo bo pesanga to msumi sala bozo ngsa mais après ça na ye bo gangi bo loba nanga kama nzambe komi ko kangola na mwasi na male a comme ce qu'on confesser ba masumu na yemoko tango bo memie na vérité à parole o yebi c'était que abi et loko muso ya tirenga izaki ngabi oui to yebaki mais on pouvait pas koyebisa o boye parce que kuna olandaki Yesu mais lokwa nzamba lingio a orientaki makolo na yo tala siko yo moko o comprendre et lelo o c'est une fervente servante ya nzambe o azo saela nzambe comme il faut mais to betaki lisolo te que place okena abima voilà abima ki ye moko parce que to edaki na prière na ba conseil na prière na ba conseil par rapport à liloba na nzambe tala parole lobi boye mais yo ndenge zo tambo zo mona te que za boye sans pour autant to yebise que pasteur na yo azabo pasteur mais ye moko yo ko comparer vie oyo azo mener kuna na obuto te yae amonike c'est différent omoni mbala moko ye moko sa nini alongwe. Merci beaucoup maman Laure événement moné nos alango na Poulma
bana nzambe bazela bayoka événement wana mama alors azobonisa ngo ndenge nini opesi bango programme pour bengi bana nzambe nyonso bakoko ya événement. Le 17 novembre, bien aimé, naïbi que bozo zelango ebele. Le 17 novembre, il y a présentation officielle. Première fois, Toyemba, 12 chansons, il y a ma robe de gloire. Première fois, Toyemba, 12 chansons, il y a ma robe de gloire, ainsi que Banzem Moussousou, il y a l'album précédent, comme Natina Tina Oracle. Mais Mokoloana, il y a Mokolo, il y a ma robe de gloire. Pour ça, je suis motemeza ndekonanga olati lamba ya nkembo. Et lamba ya nkembo wana ezala slogan te. Mais lamba ya nkembo wana ezala penza vérité, réalité oyo nzambe azopesa yo na mikolo oyo pe na mikolo koya mikolo na mikolo tatolaka ngai nazwaki témoignage à travers album ya ma robe de gloire ndenge bandeko ebele bato bana babotami ba oracle na 5 ans oyo bana babotami ba oracle de l'Éternel tala ebele tomoni basi oyo baleli tango molai kozanga mabota nzambe kopesa bango mabota bien-aimé le 17 novembre na Pullman Hotel na Grand Hôtel ya Kinshasa na Salon Congo à partir ya 15h. Participation à biso eza $20. Bana déjà qu'on s'est préparé tant ezana nous ça la caisse moko au commis ma robe de gloire. Pour le 17 eza dimanche le 17 novembre à partir ya 15h na Pullman Hotel. Merci beaucoup maman Laure. Merci à Judith. Merci beaucoup na Bible a dit biso te yambaki pona bino maman Laure mbongo oyo apesi bino programme ya sortie officielle ya l'album. Non sortie c'est Salama qui déjà ils a vente sur ils a présentation. Toujours présenté officiellement Banzembo ya ma robe de gloire pour bandasko ko betama na ba église partout ndenge to betaka donc tous ara surtout présenter album dès maintenant Banzembo wana ekomi ko betama na la mano di Dieu. Merci beaucoup. Toki awa na émission mokolo lelo oto yabaki pona bino maman Laure boyoki vraiment eloko kaka ngala kangi na makama maman Laure bon alobi ke baba tumsusu baza escalier da azawa na poatindiko OK na ngambo mais kolinga te moto alingi ozonga sima. Merci maman Laure etikali pona ngai. Que Dieu soit loué. Tokutani na mbala sima. Merci beaucoup Yaya. Esika touti eleki mosika bipa itoko kende yawe nazomona nkembo oyo ndi mobembo alitomba simbanga loboko naboyi na kweya nabondeli okotikanga te poseza na koma kondima na ngai yoyoyoyo ekobota solo bambuma kondima na ngai Yesu ekobota nde misala nasengisi makasi opesaka na Yozefu ata na boloko nayebi na kolonga pesanga makasi pesanga makoki pesanga maele ngana salelayo yawe pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salelayo pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salelayo na mitiki mopepe na yo etindika ngai maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tinike tata apesa bobotolange eza elamba ya famille oyo mwezi ya Potifara longola ngai ezalaki ya bango oyo ya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango bo télécharger
Pour télécharger bien aimé, na ba plateforme nyon sa téléchargement, beaucoup zo disque mobimba ma robe de gloire. Et puis ba lingi ba zo information na biso sur YouTube, bien aimé, Luka biso na Lorbongo officiel. Lorbongo officiel, on a des chaînes officielles, Oyo et Sika bokoki komona misala ozo sala manakati ya la mano Didi Opé, ma robe de gloire. Merci beaucoup bien aimé pour na tina ya ko s'abonner na bino na chaîne na biso YouTube. Merci pour na ba vu au bozo pe sa biso mikolo na mikolo to comme na plus d'un million na makasi na biso te mais nzambe azole kananzela na bino. Continuez à vous abonner pour nous soutenir musala oyo nzamba kozanga te ko pambola bino na kombo na Yesu Kristu bolanda biso na Lorbongo officiel. Merci na Baraka Télévision, merci na sœur nanga Judith, merci na frère nanga Charlie nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Merci na bandeko balandi biso batoza ensemble na ndeko Madalena pe ya Nadine kola pambola bino na kombo na Yesu Kristu. Bandeko balandi ya nouvelle tendance, merci bandeko balandi ya Alendele TV et pas wapi bolandi biso wana mama la mbongo boyoki vraiment ndenga pesi ba programme na ye boyoki mama la ndenge alobi na biete esepeli sibino nyonso bana nyonso poto porto bozali na biete bo sepeli na mama la mbongo parce que kala azala ki sous na télé te melelo mama la boyoki. Merci na bana nzambe nyonso bazula na biso tika to pesa mbote na bayi bazalaka ensemble na biso to pesa mbote et pas ya Jani Sita depuis Oxyland, merci beaucoup ya Jani, tous ensemble nayo, maman Lolo Milolo, la Congolaise, topé son beauté, pourquoi pas, et pas ya papa Bijou, moi na Rotterdam ya solo, pourquoi pas, et pas ya Mamboku la Sembolo, moi na Rotterdam pe ya solo, kuna na Hollande, topé son beauté, et pas ya Jancy Mitano depuis Paris, pardon. Merci à toi Jancy. Pourquoi pas à Dadi Sagui depuis quelque part. Mon bal qui toque, voilà, t'as bien pu courager. Merci beaucoup na Erkil Kouvoita depuis quelque part, depuis London. Merci beaucoup à toi parce que Zaki ensemble Nabiso. Pourquoi pas Topé Sapembote et pas à les célèbres japonais et pas à Eri depuis quelque part. Merci beaucoup à toi Erim Banza et merci beaucoup à Lizobo depuis Paris. Merci beaucoup les bandes de nyonso oy bozula ndabiso to bo sanité to pesa mbote et pas il y a un impresario Claude Ndombasi depuis Bisiko Zalo landabiso en tout cas esengomi roza ensemble nabiso nabino nde lelo to sukisi émission nabiso virtuelle réalité awa nde to kote nabina mikolo muzali ko ya bolongwa te botika la brancher na nouvelle tendance. Bye.